bon nakanisi na organisation oyo ezosalama na poto tomonaki Fiston Sai aza toujours modéré na kati na kuna na poto na ntina ya ndeko na biso artiste Johnny Fire et puis responsabilité ya makama finance tomonaki epesami na Seattle na artiste Seattle icône pe lokola nini okoloba papa. En tout cas merci. Omoni Seattle là c'est un grand icône. N'a une grande icône, il y a pas grand icône. Pour ba Seattle là ba yebi histoire na biso na bango ils ensemble na mundu na yinanga et ensemble na sepeli po so apesi mutambongo donc il a du sérieux. Seattle là na yebi aza très logique na mamambongo. Qui tous aïe bien en Nigeria, on a eu ma groupe na biso awa. Avaya comme Seattle là, il doit qui veut mamambongo. Oh je sais que tu as dit moi il a dit mamambongo. Il na yebi que a continuer rango qui a sali soit bala na ye. On va dire kambala ba robot na ni biko bilali a continuer comme. Donc il est na craindre. Seattle là mais mamambongo ni kitoko. Et l'on a collaboré avec l'on a ils sont ça le roi Yosa Funa. Ça l'a bien. Bon ça l'a bien maintenant ça là monsieur on a évité. Comme c'est normalement comité d'organisation. Ça va leader à Miss Baza proche wana. Leader à Miss. Il faut y aller awa. Tant qu'il a évité qu'il y a comité kuna. Le roi leader Miss ça fait kuna. Bon que le on a beau ça makambo. Pour écomater que yo pour ana kina biso sisi masuma mona makamone lombe banani aïe et comment y a-t-il le monde tabanomo aïe bon c'est ok bon bah si vous les ok tenez bilo rande wana te qui noiserie zalate bilo bosala ndenge na bino kuna bokipe tibosala biso pe awa na remercier masumu de blende na elombe sukari na secrétaire na biso oxygène il bao boko jeme wana po tokunda jani na honneur nga na oti na newa na oti ba commentaire te bako acha ba commentaire po auzi na shisho lenge non nazanga mokote shisho lenge ebakata dimbo auzi kuna rimangwao osi tuse bele na obakufa eyebo mbalo sombo auzi wapi telo kitibo nouvelle ne uzi wapi ozo wa motongiro oketine ba lisi boy. Donc je dois avoir clan chic choc le. Donc en tout cas merci. Que c'est la nuit, c'est vraiment gêné. Il y a faille. Après ma bien. On a robé à elle, ça n'a pas robé au combat janité. Là ma lola comme on anda. Nakanisi tozana mingi koloba tomoni epesi pasi tozomona président Gaou oyo asimbi changu mobima na kati ya ardhi na biso ya district ya changu soka tangisi ma ya miso eza nzaka te donc eza na point oyo ye azongi lisusu na nostalgie ndenge bazalelaka dans l'ensemble azomona ke baikone ebele ya bandeko na ye bazokende vraiment tozosengaka toujours baartiste et comédien na kati ya mokili ma unité ezala bolingo ezala lelo eza baikono tozomona ba président Gaou tozape na besoin ya assistance na ye lisungi pe ya ye olobi ye pas ala malamu balinga mutu ntango aza na bomoi olobi soki akufi nyonso kosala akomona yango te donc atangisi ma ya miso eza facile te vraiment baencouragement na président Gaou mes condoléances à famille petite nyonso toyebi ke eza destin eza nzela moto nyonso soit toujours courage nayebi te mo ya suka maloba suka okoloba na bandeko na baartiste maloba na ya suka Jani Piasam akende na bengo lola na bengo teo Jani ngase na mona bengo lola so mona wasanga ba ventile bili
oyo ezosikisa nga ozoyamba na nzoto bareso ezopesa nga wana jani mpe ya sonama babiso bateleli famille nini surtout basincere condoléance batapote oza kuna basiatula na fiso sai oza wana ba 2 minutes ba petit na nga yo asi mizolo ozi papa Henri ozi bameta ozi maxi ozi ebele sami mokili en tout cas ozi ebele vraiment en tout cas bozala na courage bosala nyonso mpo nyonso eleka malamu tokunda jani oyo nga benga ya fai tokunde bien. Merci beaucoup émission M. Nasuka. Merci na ba obazwaki opportunité à côté la société industrie culturelle toza pona toujours production d'artistes comédiens, d'artistes musiciens na kata mokilimba. Oyo ezali chaîne na bino bo continuer ko s'abonner bo pesa confiance. Toza na président Gaou icône ya Tchangu. Toyebi ke toyebaka mondweri toyebi de Gaou tant mondweri akei o totikala ne les sel mi balé misa tote na Tchangu ezaka ka président Gaou. Merci président Gaou na service na ndengo nimaki vraiment koya ko se présenter liboso ya télévision na biso tika nzamba batela yo asunga yo to souhaiter pena ba courage pe ba mes condoléances na ndengo tuto perdre moto asa cher kati pona biso mbala sima to koluka oli suso ke za bosenga ya bato o baza na kata mokili tebite président Gaou eza pena bato mususu ba koki koye ba yo musu pe ba perdre contact na yo ba ipe numéro téléphone na yo te tam so ko na poste na ko pesa pe numéro téléphone na direct téléphone na ezali plus 243 89 59 44 761 na bandeli plus 243 89 59 44 761. Merci beaucoup mon président. On est toujours ensemble. Courage.